Voilà. Yabino ndeko yeyo. Ayeli susu. Artiste, styliste, modéliste, créateur. Voilà. Moye kolipe molakisi. Voilà. Mwana oazape mosaya na nzambe molobele na ye. Yeyo. Voilà. Lumière Kambolo. Bonjour à tous. Mokolo malamu na biso banso. Pe un bon dia a todos. Merci. Na ye, ndenge tolakanaki. Mais lelo na koloba te ke na ye na conclusion. Pona mutune zaki mutuya. Pe monene. Pourquoi na lobi boye? Nazo confirmer toujours notre lobika moto taza na monopole. Yaba ide banso to yaba kamunyoso. Merci. Apesi merci na moto nyonso atinda ki intervention na petit vidéo. Na pesi sou merci na ba abonné na biso. Sinon te bo s'abonner sur ce vraiment on a s'abonner te. Bande ko nga bo partager. Bo liker, bo tia commentaire. Et comme ça, la biso, bah bien. Voilà. Moutoune zalaki, combien de temps et koki ko sala pona moto ayebake oyo, aokoma nanga nalibalate. Pour répondre très bien, moto nyonso a répondre na ba vidéo na biso, sinon te intervention na ye eza kitoko. Sinon te bo répondre kitoko makasi. Nga sikoyo na ye kubakisa te mena ko kotisa kota ba totondisa kaka eyano yango yango na lobi ke toye na conclusion te metoye na port na biso par rapport au sujet. Voilà. Avant na koma kuna na koloba batuna nga pona sixième sens oyo fumutsa ko alba botuna ngai eza simple. Ezali manque ya koyeba mot français ou biso to banda ko utiliser mo mal en Afrique. Alors, to na utiliser sixième sens ba biso avec sixième sens ezali le bela sixième sens na kozanga koyeba pour te ba monter. Mais okoya kotala ke nzamba kela ki biso na moto na 5 sens katinae na les 5 sens wana nzambe a travaillé kapé na les mêmes 5 sens wana. Alors, c'est quoi ça la ndeni? Ezana bato bazana écoute ya nzambe. Mais on a semblé la rater. Mais azana écoute ya nzambe. C'est-à-dire nzamba lo bakadi mané di notre namututu. Voilà. Pour nani na bibo au moment de tuzaki na bojene somona token zelo te toke boye bo otoyoka token. Boken zela wana omona pa nzela bokei. Bongo bokendo wana boboya ki omona sango yo te place kutu bongo kendo wana ya dega makasi tala bambe bon ya na bisa bino nini vous comprendre sixième sens c'est ça là qui au monde tona utiliser la mo mais nzoka kilelo na compréhension na nga ya kimokolo nazoko sixième sens wana esa na kaka Holy Spirit esa na mungongo nzambe moto alerte yo. Si vous tellement en écoute, Yanzambe, Mbalamoko, au changer direction. Voilà. Bah, moi, je suis utilisé ce mal, auto yeba quitté. Le coup, la moi, je suis benga momi, to momi. Bah, lobby qui est na égyptien, ezali ebembe. To yeba ki mote, mais toujours utilisé en cas na loenge bongo. Bah, erreur. Yangwane za kamalamu pe avant ko lobi loko to yeba kango pona et même biso pe na ba erreur rebelle. Merci. Alors pona kokota siko na lisona soto sololaki avant na banda mona koloba ke l'homme azana part na ye. Nzambe azape na part na ye. Yango goya ko remarquer que intervention bande ko na biso no stolobi ke zaki kitoko makasi. Pourquoi? Parce que apese par nzambe na esprit
Babiso apesi oyo nzambe alona na moto boyebi ya moto na bo moto. Alors boza na bino musika tiaka tokokangisa biso mibale ensemble. Voilà. Bible elobi ke nzela ya malamu yango yo ya mabe yango yo sala choix. Mais ngana préféré otambola na oyo ya malamu. Nzambe azo reconnaître déjà que moto na droit ya kosala pe choix. Yango apesi pe choix. So kita choix na yo eza bientôt eza mabe. Choix na yo o préféré okangisa yango na oyo ya Nzambe to te. Pourquoi na koloba boyo? Omoni ebele tolobi ke eza malamu to sangisa choix na biso na Nzambe. Oui, c'est vrai. Pe fondation ya obe auteur ya ko sangisa ba couple eza Nzambe. Tolobi amen. Sikoyo par na moto pe ezali. Otobi ke Nzambe aza na par ne moto pa aza na par na. Le tolobi ke combien de temps ngana koloba na bo moto to na ba senso Nzambe chakati na biso. Oui, okoki koyeba pe moto yo za na ye na relation so bokene mulai to te. Comme pe non. Mais ngana ko bana ina ne okoki koyeba surtout na mwasi. Pona nini? Ler yo obandi kotuna mobali yango. Ah, tala biso boto umeli to foto bala na tala tambo, tala bozo sa biso to sala bo soko moni mobali abandi ko boya. Tio mona aboyi bokabwane, c'est-à-dire ayebi réseau ki na bomo ina yo. Ngana zo sabino ngai pe na sala yango. Bande ko supe ba sala yango, to ba sala ka yango. Oyena bomo ya motu, mais oyete ofanda na ye na parcours ya libala. Mais moi c'est tellement yo se présenter na lingi yo. Obandi ko l'accès ba épreuve amour. Aleye a ko installer mbala moko penser na ye na balolengo zo kombela ye. Basi ba souffra na ngo mingi. Alors na parcours no mon ozo pesa boya to kene pe na famille bino na fiancé déjà yo bagi ya mariage na zo kene na yo o mona ti na moment ye a préparer ki okima yo akimine yo atiki pe yo moi ça souffra kamina biloko wana to mona na Angola na mboka ya Angola na province ya Luanda na quartier Mabor on a betre bino histoire vraie on de ko zo solo na bino na bande ko mususu balandanga ba bonne pe ba yebi histoire amo. Ezaki na mona mwasi moko boye azali kitoko makasi na to ba kitoko makasi na epoque wana pona lelo to yebi sote ngaza. Alors kombone lobama kitro ba mso apese ko to kombo ba grand frère mso apese kombo pomme comme massan ba omone vrai mwasi kitoko. Alors balinga kepe baloleno ndenge ezalaka bru ko linga grand frère moko alingi ye. Oh bon, tout le monde pas comme un grand frère passé de makambo. Ba PCP ba monga libala ndenge za pena ba jour pena ya mariage ba to bazu lamba bazu kalinga ndenge za laka. Moi ça ke salon ake bongise longi ndenge za la ta robe aya pe mbala ke ko bongisa pe suki ndenge za laka. Jour ngoka ke koka mobala ngo ndenge kenda akima. Si kwa kimela nini? Raison nini etinda ki akima? Point d'interrogation, tu éviter. Alingela ki mona batu na raison nini. Ozomona. Mais moi ça zala kuna prêt. Alors pourquoi tu lobi ke para moto na para Nzambe zali? Okwa komona pe na batei na bandimi soit disant ba chrétien, okwa komona pe alala ki tolo na se, asambela ki Nzambe alobi ke oh Nzambe alobi na ngai mwasi na nga sero. C'est pas que tu pries avec que Nzambe pa ya nolinga mobali na nga frère. Ebele bakangana babota bakabwana tokolo basiko na passer pe to mona ngobino boyebi ngai pe na yebi to na passer tralala bango pe les mêmes choses bakabwani ebele siko tokolo bani erreur ezalaki wapi ya on a dit que par Nzambe ezali par pe ya moto eza sikoyo biso nyonso leto bande okota na ba relation omono zo linga na yebite mina ngai lokola ngana lo point de vue nanga ngana ndai ko linga te ke ona sengi Nzambe pesa ngai directive laksanga non
tozolinga kaka me na kolingana pe sans pe o nzamba chakati na yo pare ya moto mona ya koto mobulu suta te koto pe bien otali pe parcours pe ke malam papa ko bana buke pe liboso et ça possible comme moi ça koyeba moment nini nako landela pa mobalo na bakeza yete comme ngana koloba na ngana inane ndeko mwasi o azana écoute ya Dieu akoki pe koyeba pena kete o yete biso pe mibali mingi vraiment te pa mobali mutayaka na idéologie ya libala likambo etangami libala beaucoup na biso tokota na ba relation to senga permission ya Nzambe te mais Nzambe azali kuna pona koleli biso telemeza ki abongisi leki o banana éternité yango pozana ye pona zape na bato basambelaka na bango te mais bazana basi na bango baboti pe bana bakoko pe babotami bango bakufi tokoloba nini na kawa voilà c'est-à-dire moto pe azana par na ye Nzambe pe na par na ye libala oui c'est vrai auteur eza Nzambe siko yo tellement dans la conscience no lelo o comprendre que te auteur eza Nzambe nazwa bomoto nanga na memango susu kuna pa na Nzambe pana evimba bien gloire à Dieu sala yango pana za ba jeune belé yo nanga to sala yango peut-être to linga sa ko tuna Nzambe mais au moins appelle libala no eza nango bien mais lelo sosoli osangisi libala na Nzambe et sali malam merci Nzambe aza tolérant yango le bagino sala choix c'est au choix na yo eza vrai choix to choix no eza mabe so moni choix na mbelinga sikoyo na kosenga onde ko nanga ya mwasi na mobale zonga sikoyo pa na Nzambe merci ciao